Oh. Bonjour mes frères et sœurs, Zaïrois, Zaïroises. C'est moi l'apôtre Godefroid Madiate, le président fondateur de la Révolution démocratique chrétienne pour la libération du Zaïre. On a tout ça là, pour n'engaiter, pour n'écolo na biso. Pour l'accès à ça, balobay na biso na bakagame kino, Zaïrois zaraneka mutambias. Mais babos n'est que mutumoko, mwana Jess, waza akengi na banyama na Zamba, David azalaki. Wa ya ola sa Goliath, zalinde ngai. Yana na la kisabino ko eza Bible mundu ka liboso nazana ngo eza Bible. O ki ko protéger biso nde tiso kota na to libérer mboka na biso. Oya mi balé o na simbi oyo yana otambo nango oyo pona ba traite no so Kabila mais le président Kabila otinda. O ne bo corrompre ba pasteur. Nga za ba o wanati. O mundu ko na simbi eza ya solo, eza blague te. Oyo bozomo na oyo eza lisasi ya solo. Oyo eza mundu ki ya solo. Eza ba blague te. Naza ba milicieux bela na otambola nango yango naza nango na ona sabino vis-à-vis oh so bozomona na osakana te na sabino je suis anti-terror ba former nga malamu pona libérer mboka na ngai oya ko sakana si mundu ko pona ba traître nyonso o Kabila mais le président Kabila kotinda ba yepa na ngai ba na koboma bango oh 5 milliards na 5 milliards de dollars bato ba sima na nga ba na koleka ba 5 milliards de dollars mboka na ngai eleki 5 milliards de dollars mboko nazo ko défendre na libérer eleki 5 milliards de dollars donc mbongo na tina na ngote na tina ko libérer peuple na ngai o bana nzambe bana Jésus Christ bana nzambe faut ba libérer donc ngai o ka essayer que Zaïrois zambende te ndena telemi awa naza bien armé o eza munduku na otambo na pona koluka ba traître oyo kotinda eza mwasi eza mobali aya na mbongo yo ngo corrompre nga na kuboma ye yeba te na kuboma ye na minduki oyo eza blague te soko ye munduki malamu tala yango eza minduki ya solo nazala biloko sa solo oyo eza gilet pare-balles bozomona nga nango na biloko nyonso tu na kobeta masasi nazosakana te bandeko nanga bazero ba Congo Zaïrois oyo bazana kini calamité boloka mot d'ordre soulèvement populaire fait ça là na sengi na bino ba politicien na sengi na cousin nga Jean-Claude Mvemba na sengi na bino nyonso tout botele melongo na ngai ba papa Kyungu botele ma liboso sima na ngai na sengi na bino to ba pasteur nyonso tout o ya solo ba kutuno ozana Paris botele ma sima na ngai bo soutenir seul Nazale Lobo c'est grâce à grand frère na André Madiata. Il est le secrétaire général de la Révolution démocratique chrétienne pour la libération du Zaïre. Et puis Massa Nanga a mis un team Nangaï. Max Mbembe, Anarat na Belgique. Il est le porte-parole na biso. Nazali na général. Ma général na rotanga ba komuna bango. Na général John, il est pas antiterroriste. Na général Mike, antiterroriste. Na général Olivier, ba antiterroriste. Bango tout. Donc bon mekakuti na moment nazo na mboka mona frontière na biso ya Zaïre na ebise bino ke na côte na 4 pays ya ba frontière na ba otoza ba frontière na bango ba pesi biso passage na moment on a auto quitter la jet sikoyo na aéroport mboko na otanga kombote ya na za sula ndako ba pesi na revendre siko awa boko mona ngaka la minute sula bina signer comme la frontière na relaise na frontière belema si ba côte na mboko toza na pays mo Afrique eza pembeni ka na Zaïre et karami na bino après lobi na mboka mususu ko lobi na mboka mususu na deuxième pays on va passer au passage na osala tout tina comme na 4e ville na 4e mboka na koma siko na tanga ba mboko te nazo féliciter ba président ba yambi biso suna zo féliciter président mboko ya mingi so na kati na mboko ya na mboka na ye on va passer au passage na féliciter mingi na ndenge oza reconnaissant ve votre ami na Mobutu Sese Seko o biso défendre lelo o tikila so nzembo anjalelo na ndeko bi so zo sala yango na pesi no passage par cause ya président Mobutu passage avec ami na ngai na regretter mingi na ndeke to négliger ki ye azalaki un grand homme na kati na mokilio na ndimi o mwana ndengo ye on ndimi ko libérer Zaïre na sima na yo ba soda na pesi ba kote na ba soda na ngana ya bino bo kote na Zaïre bo ripe mboka wana merci na pesi no mboto merci.